Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonsoir. Et dépend de quand on a beaucoup de vidéos, on a besoin de banda pour nabino, on a poste téléviseur nabino. J'espère que non. La grande famille, vous allez bien. On a toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner et ça vraiment toujours bien. Famille Libota, shalom. Famille Libota, shalom. Les péchalons vers shalom nabino. Bandeko, beaucoup de bo aimer, bo partager, to sulula nanu. Titre nabiso bomoni, photo et miniature nabiso bomoni. Et voilà. Ezo Inda. Biso nstoyebi keno Ezo Inda. Sortie médiatique il y a Laetitia Mwamba. Et sali keno. Mama Loketo a sali nini a fongoli batunaye. Basa nini baya ko sangila. Sorry. Ko sangila Laetitia Mwamba. Ba vérité ba biloko moko ezo bima. Kobenga bandeko ya Laetitia, koluka kokende koyeba passer à Laetitia. Je m'excuse. Alors ndeko kosolola awa. Ba bon début à semaine na balandi nyonso ya BBC, ba bon début à semaine na bino nyonso, voilà. La grande famille, famille Libota. Toza na film na biso tozo tala na Belle Vie télévision na titre ya Zigou Zigou Zigouyer. C'est-à-dire que non, film wana non. Il tapait fort. Lobby total qui 8e épisode je crois. Mais non. Mokili eza na ba réalité. Mokili eza na ba réalité moko. Botala vérité. Famille ya papa Alain ba ekoye ba vérité ya koloba ke non eza maman Marie Hélène te muto aboma ki papa bango. Papa Serge tala ninga zo beta misu, tala ninga zo beta misu papa Serge yo. Oh non. Hey! Bandeko boyebi ke non tangu Daeli azui cop soi-disant yende à quoi intervenir ou encore papa Blaise azwa qui avocat o ekoya ki siko na mobali et pas mobali à Daeli et mobali à Daeli a passé dossier n'est pas moi sinaye bande ko na yoka ki chair de poulet yango ezalaka na adage moko elobaka le monde est trop petit. Le monde est trop petit. Webi, nzambe ndenge asalaka makambo na ye. Non, ezakaka na ndenge moko boye difficile bato ba comprendre ango. Daeli mwana ya papa Alain. Daeli avocat ya papa Blaise ye ndenge azawana basala ki cop ango, il fallait ba pese 50%, ba pese 10%. Bala réserve belé si la bongoté. Il faut libérer parce que dit les agis que non, on peut 50%, on peut 10% dans nini. Laissons moi que ça on a attiré. Bo sali cop. Bandeko eloko wana ezala in. Eloko papa Serge asala ki papa Blaise. Siko neti en Afrique du Sud. Bandeko ki osala eloko wana tezate pa ba Nigérien oyo. Ndeko ozwa mbuma. Moi papa Serge ndenge azawana.
Mais Blaise a louké les pénales à Bandia, on a fait d'ici minute, au sous une bouma, massasi, tata. Et Silio. Ok. Et ça leçon. Si koyo, papa Serge, et le quoi ça là qui wana, azaki atana minimum, y a réflexion te, y a koloba keno, muto ayebi kopo to salaki. Akoki pe ko baluke langa, akoki pe ko bimi sa secret. Le cœur de l'homme, mute mamabe. Papa Blaise bandeko na osese koloba ngote, papa Blaise nazo mona vraiment, nani Jani Fai na kati na ye. Agitation, papa, zo, tango moni avocat, moni keno makambo ekende bien, zo kanda mi kabi. Ami kabi azo ye bate. Souko tali o benji kabi, lili o tali histoire oyo. Mais non, tu vas te dire que non, Belleville, elle est spéciale. Souko bota la papa 16, on dirait que non, film est aussi là dans le 10e épisode. Oh, nanye na bosana. Famille Libota, encore balandignon sur la BBC. Bisognon sont déjà depuis hier tout monde qui matanga maman Marie-Hélène, maman na biso o ya CP ça rappelle biso na famille Libota, film écoute o ya Ziguière akufaki, akufeli mwana na ya liboso ya mwasi. Nanu nazu nanga ba précision penza te akoloba keno abelaki ezalaki nini na tunaki ndeko moko mais jusqu'à présent na répondre nga été. Alors, bah, mes condoléances na famille Libota parce que maman Marie-Hélène, aza maman Oyo, non, que le bakeno, aza parmi batu Oyo, basungaka, Moussala Belleville et Kende Liboso. Alors, nous sommes de cœur avec maman Marie-Hélène. Mes condoléances à toute la famille artistique. Mes condoléances na famille Libota nyonso, mes condoléances na famille naye, nous avons baka couper ça y makasi parce que ils a facilité. Ils a facilité. Alors une fois ce qui to koyeba, likambango to koyata ko beta ta lisolo ya 10 minutes, 20 minutes et surtout ngala lingana ngai sukulu ba makambo te ke no muto akufaki kuna na ya boy, je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce que bato belé bo welele ko lobela ngubino bo mona ke no bo kotisa mbongo mais moi ça ne m'arrange pas vraiment. Ce qui te koya ko loba to koya ko lobela ngo kaka parce que boy mais voilà. Beaucoup tabo aimé famille Libota. Non on a continué on a lisolo na ngate hein. Bo moni ba 4 ninja o bavandi bazawana déjà. Masolo eza ya bango. Non ça une promotion à filmer. Bota la papa Serge Nenga Dongo Limiso. Boloko amoni penza porte ya boloko efongo la miye penza grandement. Maman étoile azotuna a commis juste mbongo ya makila. Likolo nango banina ko faire souffrir moi sinon na moi na pona mbongo ya makila. Eza l'essence. Bino bokanisi ke non bandeko na sa moyo ekolinga te o vivre na mutoki ya mutu na ndenge moko boyika ne ba papa Serge basala ki na ba bomi mutu batindi ba bandi ba boma papa Serge ba papa Alain po bazwa kopo wana botala Karine ya madoni nga zo beta miso ayeba kite ayeba ki kopo ezaki nini te. Tala siko papa Blaise ndenge abandi ko nini mulunge leki makambo baby. Eza leçon moko attirer eza wana. Deal eza deal. Bandeko bomoni deal wana. Ye kutu bakena ko lukele ba avocat. Ye papa Serge bakena ko lukele na ba avocat papa Blaise. Papa Blaise. Ana fi d'ici do ke luka avocat na likamuni. Eza wasting time. Ozo perdre temps na ko kende ko luka ba avocat bo banda ko sambaka. Pour ceux qui disent que non, bo sambi ye ko koma ke no bo futa. Ya oki ko yebiso ke non na bando futa peut-être par mois. Tam sous $5. Il y a 50% wana yoza journée. L'État za na ba makamoko malunga te ya abenda ka makam. Tiko ana fi d'ici di solo eloko kaka papa Serge asali wana. Papa Blaise a oumela kutu te déjà. Asa futa ki batu mbongo ba beti kaka tata esili. Et le qu'on appelle la trop et pas ba Nigérien.
ba Nigérien na ba cop ba salaka ya ba biloko na bango wana ya ba o ba bendaka wana ce qui bo dit bo sali deal eke o sali neti o lekela e comme il y a discussion milengela na niveau moko boye ba papa mikolo kutu ton topemi ya makambo ba cop boye bo sali cop mais yo lingi o lekela muninga lisa sitata ba Nigérien ba bo na bango na bango. Tout ça est à leçon à koyebisa mutu ke non lorsque vous sali din na mutu bozalaka sincère na likopa wana papa Serge soki azalaka mutu akoloba ke non kopo yo o raisonner ata tala mona rabon to sila na kaka o esili ebo to sila ni bomi trace nyonso na nini pe makila ya papa Alain siko gesho na junior basimbi mitu ya koloba siko tokobima ba nani tata mwasi ake na sama bele po na biso ya koloba keno to traité keno yenda boma mama nani papa biso mama Milo ayebisi mama ani tala sikoyo tokoki ko condamner bango te parce que omoni maloba la puissance de la parole. Bomoni eloko o maman Marie-Jeanne asalaki wana la puissance de la parole wana ezape message belle vie ape sibo lekisango ka bongo te akoloba ke non maman Marie alobaki ne kaka mais ezaki ya lobaki ne kaka mais eza ye muto abomaki te oui mais elle a été cité akoloba ke non yenda bomi papa kolanda na maloba oyo. La puissance de la parole. Diable azwaka ba déclaration yango mona kata pasteur na biso moko ate ya biso alobi ke non kolinga rapete ke non mwana no finge kizengi monde ténèbres ko yoka kaka papa eke ko travailler kuna lobi omoni mwana komeli kizengi o sande puissance ya parole. Ba déclaration mususu to bimisaka na munoko. Tala maman Marie-Jeanne ake na sa mabele nini souci ya ndenge ba traité ke no yenda bominde kona ye sinon tant que no ya boma ki était maloba et puis ye moko aloba ki ke no na loba ki bongo kaka pona bangisa ndeko na nga la puissance de la parole. Bo zape loko wana te eza leçon ya ngana yo ndeko aimer partager la grande famille eza leçon ya ngana yo ndeko eza la tana bana na yo zana bango kufata mwana bimi pe boake no hôpital eloko moko pe boye komeli mwana buna pa mwana pe soki akoyebo nini puissance à parole. Diable azalaka risère yango lobaka mieux vaut ko garder silence. Botala papa Serge ndenge banana mibale wana ba mapasa oyo na moni na ba commenter bato bano bazangi ndoki te bano bazangi botala ndenge eloko ba beti papa Serge donc ba commissaire kizengi na minute attendons voir lelo totala épisode alelo suka ndenge nini. Alors yango na loba toujours que non bande ko bozala ke belé wana bo partager ba film ya Poutine lobi na moni ndeko moko atindelinga lien ya bande ko ba voisin bazo sala émission pona ko ba lobela kaka juste ba vie ya so disait ba vie ya belle vie ekiti botala niveau donc bazo contrôler vie à moi na mutu na nyonso. Alors bref la grande famille na olobakeno ziguière na biso ezawana et comme na niveau moko ya kolobakeno to simbi mitu et comme na niveau moko ya kolobakeno belle vie elle est à féliciter et comme na niveau moko boye ya kolobakeno il y a pas deux comme belle vie to loba na biso ka vérité bazana bango bazokoma ba film bazokoma oui to boyité
mais façon Bellevue azo mema bato Bellevue azo ya na ba film moko oyo nani Sonia Evolu kwa kokaki te. Elle s'est prononcée. Je félicite ma soeur pour la réalisation wana, mais non. Ndelo ko toza nango pe besoin ya koloba ke non. Ba artiste ba sala ba lobela la ka peut-être ndeko osale loko moko ya bien ondimi et non pas kolinga ko sala ba biloko moko ezalaka te. OK. Voilà, nakangi na nous parenthèse. Ya nini? Ya promotion na biso na film tozo tala ya Ziguière na Bellevue Télévision. Bobo sanate tozo pe na film na Candy Star wana eza pe kaka Bellevue mutozo travailler pe kuna. Alors la grande famille, je vous invite aussi na Candy Star, bobeta ka pe tour kuna parce que lorsque to blobaka que nous sommes famille libota, c'est-à-dire que non et famille ezalaka toujours wana. Boké na Bellevue Télévision après wana boké bo soutenir pe Candy Star et ça kitoko makasi. Ya. Alors, on a nos parenthèses, il y a promotion parce que il y a déjà plus de 10 minutes. Voilà. C'est ça l'important. Donc, les locaux, il faut que tu ça. Il y a promotion parce que nous sommes là pour Bellevue. Ok. Alors, Ziguière et Zawana, et puis si pas si. Ziguière vraiment, et comme ici, tout vraiment à un niveau moko boy non. Si quoi la grande famille, tu continues dans le solo. Laetitia Mwamba, biso stoibi ke non aza Kati, encore petite sœur ya Irsil Péchanga Black Line mon bout. Ba insulte sur les réseaux sociaux, au finga nani Irsil ko finga peut-être au Bellevue, di nana kuto apemi. Et bandi les lotés. Et toi, biso nyonso ke no bat baza na monopole sur les réseaux sociaux ya kofinga eza bato mama loketo. Biso tolobaki ke non, chaque chose a son temps. Tomoni Laetitia Mwamba abimi. Tellement bêtise eleki belé ya kofinga baza bato pe bavandi na mama loketo balobi non. Tolobela pe ya bêtise eleki. Bato bafingami pona nani na ye voilà. Il y a sortie médiatique, il y a IGF et il y a Laetitia, il y a mon lobby que non, na minicho a télémi pesiko. On dirait les abeilles. Bon, moi, abeilles de bazarane ba bimaka, ba bimi ambala moko. Bandeko. Ma finga ndenge wana bazako finga Laetitia. Juste parce que elle a de vérité, elle a des choses où il faut pas relater. Pour ceux qui bino bokolo baka ke no bato baza mabe, mais non, laissez-moi aussi n'informer bino sur Yaya. Ce qu'on déplace aux iso pe ça passe. Yango na loba toujours que non maman bébé c'est tango nayaka côté les melaba anti-valère. Babimi batindelingai. Je compose là on a zoa moko ava. Isebele mususu bazalaki en ligne bazo solola soki na ndeko ya nani. Ya Laetitia, ah mon Dieu. Bandeko bo aimer beau partager. Mais et ça la passe parce que Maman Loketo, elle a un problème sérieux na futur naie ou encore na carrière naie. Lelo azomona ka lelo azomona lobité. Yangoyo. Nous dépendons d'Aïsokoko. Boyoka. Ayebi Aïsokoko. Lelo yana osa business. Oui, ça. On explique nous maman Soussou. Est-ce qu'on a mon calate Lelo a sa business à robe. Business. Alors business a un quoi salango. Et c'est la tête qui pas fin la péchaquette pour qu'à côté ça un franc. Business on a au Aïcha Koko sala. Et c'est la tête. A fin la belle pour qu'à côté ça un franc na chaîne na ye. Et y a pas mon sendi makati. Et voilà retard
ba niveau autant ana tant yo sa biloko yo sala ana mais so oloba ke no azana niveau azana temps ya kosala biloko yo sala te nanga na yo siko to oloba nini nzambi nanga parfois avant koya ko condamner mutu mususu il faut ko condamner mutu tala pe musala ozo sala parce que sortie médiatique ya Laetitia biso nyonso to sala ba sortie médiatique toza biso nyonso na ben moko c'est grave hein c'est grave. Bandeko, Laetitia insulté na niveau. Donc Laetitia bafingi Laetitia nayoki na nzoto nayoki chair de poule. Nathalie oya loba ke non oya kofinga nga oya kotungisa nga oya kolobela nga mabe mutu tel aza koya na vivre ango bakomi tina koluka iparaîtrait nga nayebi na nga kutu te toyoki kaka ndenge tozoyoka passé ya Laetitia soki azalaka na Angola ezalaka nini ntango sikoyo boye na passé ya Laetitia votre maman ye mama Loketo aza na passé te mama na bino aza na passé te oyo eza mpe horrible e moko na okoma na niveau moko bandeko raisonnement ezosuka ekata na nga natika komona monde aboye te me namoni yango c'est-à-dire que non batu bazo zanga ta moyen ya kopesa ta conseil ko ba ke no moni makambo ndenge ezokende to tshela ngo mayele na ndenge moko boye ke no to pesa ngo to pesa ngo penza nani te valeur te ezana ba vidéo mususu ba audio ebimaka awawa ya soit disant Belleville aliaka boye ba biloko na ba feti to vandaka kimia to lobaka ke no so to bito kota to somba audio oyo to banda to zwa audio oyo to bano sala ngo ba analyse to pesa mutu wana sali montage oyo makambo na ndenge sila biso famille libota to considéraka ngo te to yeba ke no awa eza montage ti nzambe pa sungaka te nzambe asungi vérité ekobima. Parce que lorsque bomoni Laetitia abimi, dites-vous que non, Laetitia oyo, ata bobenge que non, Abakouk révolté. Nga na omona ngo eza na sens te. Aza Abakouk révolté te. Po ngai mama BBC pe, na bana kotala. Mama Loketo. C'est juste lorsque bat basé belé et loko nga na zoloba. C'est juste lorsque ba ko mona ke non insulte ma casse pas de ko mwasi. Et puis non, ay ko diviser musala, ay ko séparer batou. Ndi to bendana. Toze belé. Mais toza ba révolté te. Et ça que soit ko ba ke non to lingi nde loko wana te. Po ba o ba vandi na ye o baza ko bo baza pembeni na eti lelo za ba o ba lingi bêtise ko vanda pembeni ya mama Loketo il faut yeba kino za mutu pe a bêtise po ye moko na za mutu a bêtise aboma relation la grande famille beau aimer beau partager. Personne m'appelle. Hein? Boyoka. Merci beaucoup. Bien. De ma part, je ne sais pas vos problèmes. Comme il a accepté la tchelongi na statut na yesu qui na ba compte rendu na bango, pas de problème. La tinelaki message lobi pas anglais, je répète ça. Je suis en gros lelo a répété les statut sur longi na réseaux sociaux na. Comme longi na réseaux ça le plaisir. On appelle à ça le plaisir. Hey, bébé Esther Okosi. Yo, ça a plaisir de tout ça na plaisir. Il s'agit de plaisir. Ma chérie, on va bien faire le plaisir ensemble. Donc
sala na plaisir. Yo comme tout ça na plaisir. Tengape non salo plaisir. Oh. Tout ça na plaisir ma chérie. Tout ça na plaisir makasi bébé. T'inquiète. Ya, azana guerre nena li. Ya, azo changa na kati makamu na ibi. Ya, doit répéter ça. Ben au bozo là. On appelle à poster le plaisir. Bozo là-bas, Dieu c'est belé. Oui, ça moi ça décor que où tu l'on laisse ma décor. Allo Bini. Parce que Laetitia, oui, ça moi ça décor que où tu l'on laisse ma décor. Hollanda. Boyo bimana décor. Obimana mobiki si mobiki sa boya pour le basso. Hey. Ndako yo maneko futela. Nenga zana trompe ba katie ba trompe c'est mais pour la qui est. Asa ça vivre wana. Amikolo. Ndeko ne musu. Bon. Moi ça mobiki si on va ta solité moi ça va amiquer. Vino mobibo makala ba mke pon niveau lumbela solo banela munoko zoto solo alipeka solo ngai. Mubali moya malamu zote. Kota sikoyo na forme na ye, ana forme ya bane. Oi bane, bakoma ngo N A I N. Ne, azaba mal formé, azana malformation. Laetitia. Mwambanguba, bakoluka babakuka. Tobimiselo ba archive. Laetitia, sala prudente. Ayo bandi. Biso tokenda mabe biso babakuki. Guerre ezaka mabe. Bio. Est-ce que na otika yo? Bolandi bandeko. Ba audio ezebele ba nini ezebele ya batu ya Maman Loketo ne ba bimi pona ko finga Laetitia, c'est-à-dire que non ba olinga ba anéantir ye na sens que non abima lisusu te. Maintenant attendons voir. Laetitia akobima to akobima te. Parce que toyebi déjà ça lobi que non aye aza bien blindé. Ce qu'on a na tourné. Laetitia ninga zawana ayebi penza vie ou encore passé péa Maman Loketo bino boko yaka ne bolobi ke ba archive wana boko bimisa boye ba peke no yepa zana ba archive akobimisa peut-être pour na maman na bino, c'est-à-dire que no bino po na bino boko yako no peut-être que no bo silisa ye na ba archive ba biloko akale voilà mais ye peut-être ngoko yako bimisa ya maman na bino bo mona te que no eza propreté. Parce que ce qui te lobi total bien, Laetitia mwamba ko bima ya ko bima azo ko finga mutu te. Soko tali bien Laetitia mwamba zo bima pona ko recadrer kaka batu. Ya trop c'est trop. Botala tangu boye, botala tangu boye. Botala musala na biso, botala ndenge komi boye. Botala batu boye, botala boye. Donc dès loko azo loba na ina sens que non, ça devient de trop eleki. O ezo beba eza nini eza musala na bango ya qui artiste. Alors ye abimi na sens moko ya koloba keno a solo la dans na yaya ya koloba keno yaya kimia o moni biso to vandi kimia ezate keno to banga yo mais le tikanga na lobelo ba vérité o ekosala keno sans akibo motono ezonga comme ça ba bêtise et sila parce que musala na biso e baby biso toza musala musute musala na biso eza comédie mais musala e baby pona nani pona yo ao rappeler ka yaya baba makambo ebele ya koloba keno pona musala so otali mingi azokende pona musala effectivement musala na bango baby mais ememi problème afongoli batu na ye. Attendons voir si ko makambo ekosuka ko boni mabe eza kaka ya koloba. Est-ce que artiste oki kozala ondima batuka babanda ko fingelo batu et puis esali mo monopole moko esali moi esali que non batu pe ba remarquer yango ezala pe ba autorité ezala batu pe za communauté non se remarquer yango que non bino moko pe bozolo ba que non toza batu maboma po biso totika kate. Ah, c'est normal parce que maman bino moko ye moko kutoloba que non que soit na 50% na fula batu na stade. Ce que problème nanga
azo gagner relation to azo perdre relation. Pour ceux qui te l'obit total à bandiko. Pour nengi bazo ba obima ba il fallait attendre sa botika ya loba ko lemba. Na logique des choses, il fallait battre maman loketo ba sanini ba bimate, il fallait batika Laetitia akeneka nenga azo kende wana. Soki akomi bamba akomi beta na mire. Frebotika ya mi donc abamana beta tout à la mire. Mais non. Bobimi siko ba belo kona nyoso bobimi sa azanga matrice alongola zemi e matake kitaki azalaki bula nangola et tout ba belo kona bozoluba. Mais na tangu ya mama na bino pe kobima. Tangu ekobima po biso ekozala matière. Ekozala matière. Eza ba biloko mususu eza ke non omoni boy o elumbi solo. C'est-à-dire que non to poussa na te solo eza makasi. Bino bokuka eloko wana te. Bino tango borobima Laetitia calcula kapé binoté parce que lobi ke non aliana binoté voilà. Laetitia zo calculer kaka ne yaya. La grande famille beau aimer beau partager. Nazo menti, pardon. Tozo kende wapi vraiment na makambo ya ba comédien. Et loko elekelinga ezake non Laetitia zo finga te. O balobaka ke non vérité blessaka kaka. Na moni place o Laetitia a fingi mama loketo te a fingi soit disant o boy a rappelé o yebi o salaka boy o bimana mobali tel o yebi boy jamais to moni yango te. Mais façon o e ba ko kundola ye façon ba ye ko finga Laetitia mais non. Quand ça peut-être côté à tabino que non lorsque bon on a qui attaque non ba tout oyo ba considérer qui belle vie jour anniversaire naé tout ça là qui on ba analyse to lobi que non a bon ma relation zo ma yele parce que lobi o yebité zo ma yele malheureusement mutu mabe azaka ka mutu mabe. Mutu mabe azaka ka mutu mabe. Bozo mema artiste na bino wapi. Ou encore tant ou biso on est na nga famille bota naza pécha l'envers naza la Chine. Soki peut-être likambu. Naza na ba façon nyonso ona okika koya koloba mutu pa yokinga. Ka ko finga te. Rancune pété. Ce qui botali ata batu batala kabiso ba omona que nos différences c'est na bato ba défendre ka ou encore ba c'est la belle vie ba promotion ou encore bato ba lobela la belle vie bomona ka différence c'est ça to finga te to créer ka matière te to yaka na lokuta te to bimaka ka so peut-être ba toucher belle vie na ndenge moko mabe et to ye à part sa promotion toujours mais akola la boy kola mukaka ne na za bo na vandi pe na bi ah ndenge bazo kende boye ngape na kina ko luka na kele ko kundola likambo moko akala non on n'a pas toza na inspiration anate ndé place pe zo sala ke non ba chape belle vie ka Ursule Pechanga atuna kate so to bito solo la bieto lo ba peka ke non Ursule Pechanga za isusu na scène était mais comment les autres tanga sur les réseaux sociaux butu loko la moui. Ngai moko na yaka na défendaka pe Ursule Pechanga. Peut-être Ursule akoloba na moni mama BBC wana mama BBC abengi nga kasi BBC boye apesi nga matière. Asalela ngo te. Pourquoi kaka sala ngo pas Laetitia? Parce que na Laetitia ngo ye moko azoba yaya opekisaka nga na lingate mais awa penza na sengi pardon na yo kate. Il y a d'autres personnes ba kanisa ngo ke no yaya nda satindi wana azoloba kaka azo kosa bato. Non. Non. Siko tangu bozo na kombo ya décor. Boyebi nini bo planter sous na kati ya couple ya décor. Je sais pas bandeko to solo là. Décor c'est un homme marié.
bokende kokitisa bokende koloba keno outi kolongola zemi ya décor na ndenge nini bandeko. Est-ce que décor azana makambo oyo tango boyaka koloba ba makambo mususu bo efasaka bo lukaka kimia. Peut-être oza ta na problème na décor en côté. Bon, je ne sais pas. Nayebi te. Si la zokende wapi na makambu oyo na batu na ye. Azokende wapi franchement. La grande famille beau aimer beau partager, famille libota. Pas de distraction, toza na film na biso tozo tala. Ziguer et puis si passi ba kesho ba eko découvrir vérité ba eko yeba vérité. Papa Serge na papa Blaise nde baza batu o babomaki papa Serge babomaki papa Alain ndenge nini papa Alain papa Serge babomaki papa Alain ndenge nini papa Serge ayebaki cop ayebaki banani ya papa Alain et asali nini atali foko sa ndenge nini yango wana bandeko nazo ebisa bino ba projet na yo ya vie kobetela mutu te. Ba projet na yo na vie ya vie kobetela mutu te eza pe leçon. Papa Alain abetelaki papa Serge otali bazaki peza pe close te abetelaki pe lisolo ya projet nde kwa yoki mutema pasi nde loko eza pe na monda lelo ekoma na ba avance moko boyo ko sepela nango te oki oza po vandi na mutu boya yebi histoire na yo nyonso papa ake koteka ngo oyebi pe histoire muninga boye pa oke koteka oke kolo soki oza pe mosali ya nzambe okomi ko diembela kaka wana na prophétie. Donc ba sens ezebele ya koyeba ko battre la vie. Papa Serge amoni bongo motema esuki il faut ko éliminer muto po bazwa projet wana. Siko atali boye yazalaka na batu te ke no boye ndaki ne ko luka papa Blaise. Papa Blaise ye moko azoba ke no nazala ba petit nanga moko boye bango basalaka boye donc bango deux fois te ba petit nanga wana. Tango aye ko nini ngandenga papa na mimi. Donc papa Blaise pour lui aokanisa ke no aza innocent. Il n'est pas innocent parce que batu wana ba bandi wana ba utaki ne pa na ye. Projet zoami na maboko tala sikoyo. Nde place il faut boye ba grandeur ensemble. Nde place il faut boye ba keno makila ya mutu egangaka. Karine ya mado ayebaki te. Ayebaki na ekopa ngote. Ya welelaki kaka ba ebise kaka boy kaka ye déjà calcul mental ke no business Dubai aller retour. Mbongo nano simbi na maboko te. O balobaka ke no mbongo anyongo ko tshela ngo maya fufu na moto te. Tala ba calcul, tala ba projet déjà Blaise basala ki na Karine. Karine pa yebaki te kopa ngo za kopu nini. Tandenga dongoli misu po. Donc likambo ezande munene bobobo maki mutu. Elobi ata mama étoile. Donc ozana makila ya mutu. Bandeko eloko ebomisi papa Alain eza ya kobeta lisolo ya projet. Soki bomoni Belleville a touché yango il faut omona boeza la in na Congo obeteli mutu projet ke no tala boye pe abeti yo mosinzo bandeko tozo monango. C'est-à-dire qu'il faut savoir toujours netinga nazamba biloko moko boye moko na te kaka yaya comme yo o te ka pesanga na kabeli na ko préciser pe mutu te yaya ngape ka munoko soupu nanga non na te kaka ngo yaya 2 semaines ezaki ebele ye pe abandi koteka ye pa bandi koteka kaka biloko nga na te kaka nga siko na fungwa maki na ndenge moko boye. Donc à partir ya likambo papa Alain j'ai vite compris que non il faut jamais couper sa kolobi ko fungoela ka mutu ka makambo lobi que non naza na projet moko boye komi boye na niveau ozo pe sa position nyonso. Papa Serge ayeba ki position. Ce qu'il fallait ko éliminer papa Alain.
Le monde est méchant. Mokilo est dans la réalité. Ce que R peut-être toke de toki mela toki no tala ba film eza RO ba tumsusu baza kuna bazo lenga yenga kuna kokende koluka ba audio kokende koluka ba matière ya koloba keno vie passée ya mutu. Oh, c'est quoi ça? Est-ce que vraiment Maman Loketo aza vraiment mutu oyo akoki ko éduquer mas? La grande famille beau aimer beau partager. Dozo solo là. Aimer partager. Beau aimer beau partager. Donc réseaux sociaux est comme inondé. Obzonga boye, basi bakati séquence moko ya bazo finga Laetitia. Obzonga boye donc yango est comme inondé na niveau moko boye yango te. Suko landeli nyonso na nani aza nsima, image nani ezotekama si la bisalo Maman Loketo. Aboma relation. Laetitia Mwamba kaka ninga avec yaya oka obloka biso to ebi eloko sala to sala yote. Parfois il faut koyeba ka bato bovanda kana bango bovandi mutu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oyeba ete yo sim pechanga zaki makasi Ici le péché en pesa zaki makasi. Avanda na mutu moko. Pardon. Hey! Bandeko biso awa normalement il fallait tous a déjà na été. 2 jours depuis week-end. Mboula, lobi na kwe kutu église na se ya mboula. Lelo pe mboula ezo continue le climat qui to côté na ba Cape Town kuna tozo ka moi. Alors moi ti et ça bien, c'est beau qui que non. L'autre ezoli là, eza moi ti malili leki. Malili penza na comprendre te so eza nini yango. Voilà. Ozonga boye batindelo audio, batindelo mwa link boye, okota boye. Hey yo, obima na nani, yo zangi ba trompe. Yo, oh mon Dieu. Hein? Moi je sais, Belleville, ou encore à ici péchant à bazangi ba conseiller. Président de la République non a conseiller na ye. Mais Naomi Tuna banani baza entouré na moi soyo. Parce que tu dis que no bango bazala kana président. Président on a ye pas za kuluna. Non, tout na kaka. Tout nana. Est-ce que beaucoup qui vendre te bolobi que no to te ka image ya star na biso encore ya produit na biso dans les bons sens. Parce qu'ils ont compté, franchement, ils ont compté, Bandeko. Ils ont compté. Donc, bozo sala makambu, bozo ignorer. C'est-à-dire que nos pona bido bo kanisa que nos boza dans les bons. Boza va peuple nini penza. Nous sommes sans ignorer à Kolobake, non. C'est à travers Sila. Papa Elombe, il a été insulté sur les réseaux sociaux. C'est à travers Sila. Ba papa Massou, mwana nyonso ba masasi. Bazala insulté. Ce qui est bien non, tout le monde est hypocrite. Oui, tout le monde est hypocrite. Mais hypocrisie, il y a omi bate là. Et non pas au façon bozo bima, bima, on dirait bozo na ye bate ce qui monsieur zanine. Non ye bate. Mon péché ya batu, aza sous na ba filmé.
ya koloba keno sur scène lokola Belleville lokola yepe mama loketo azalaka te. Je ne pense pas que non, ceux qui pensent que non, boyebi que non, maman binonde aza pomba penza yende aza lèvre. Boyebi ocha isusu irsil pechanga kate ou encore pe Belleville. Quelque part ceux qui le bito solo la pembe. Ya omonaka moko Belleville amonaka nonde azomona te amonaka onde makelela wenze. O no so bo salene za ba makelela wenze mais boyeba que non, réputation, image ya mutu. Botala ngo lelo te lobby. Na batu o bako seka na yo bako solola na yo baza ba vrai na yo te parce que ba vrai eza ba o ba peso conseil. Ba vrai eza ba o ba peso conseil. Soki mama loketo place oze eza na bateau ba pesa ko conseil te. Ba lingi yo te franchement tika na ebisa o. Baza batu peza ba uti na monde ténèbres nde ba o ba sunga yo pona batu o baza na bonzambe na kati na bango ba kolinga te monopole eza na ngambu na yo ya ba insulte ba ondime loko wana te c'est-à-dire que non ngambu na bino diabulu na diabulu nda sa telemi wana ténèbres na ténèbres parce que ezalaka te bo finga ye kizengi bo finga ye soki ndenge bo finga ye wana 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans liboso awa toza kaka sur les réseaux sociaux mabende nde tozoka Trump alobi soki aleki aokanga YouTube boyoki yango Trump azoloba soki kaka aleki na baélection tour oyo baokanga YouTube eloko ya liboso eza réseaux sociaux aokanga na biso na bino tokodongola miso parce que réseaux sociaux eza diable ye moko asa avandi na mitema ya bato ndire so pene bato bazangi ata conscience ya moke ya korefléchir ya koloba keno oyo eza mabe soki otali mpe bato bazobima bamama baza na bana oyo bazwa kofinga Laetitia baresponsable. Maintenant je me demande ngai yo mama bebe setangu nazoya nini ezozanga nga mpe na finga nini ezozanga parce que naza pe na munoko mafinga toyokaka ngo pe toyoki pe ko appliquer yango ke lobi ke non nayoka mafinga moko kuna nga pe na ya kofinga ngo nini ezozanga nga pe mama bebe sena ya kofinga eza kobanga mutu te eza juste que non musala no ozosala oza na principe moko boye oye mpona kodétruire bato te musala na ozosala eza que non bato bayoka yo mpe bacomprendre ozoloba nini et non pas bato baya bapelisa boye kaka mafinga baaudio bokotisa mutu boye tel mabe boloba ye boye mabe ezosunga communauté na biso te nazo répéter yango namoni place Laetitia Mwamba afingi te et ye moko alobaki ke non na ye mpo na kofinga te je vais juste na korecadrer kaka yaya il faut tika ba makambo wana parce que musala na biso nde ezobeba Non mais la moitié pardon c'est grave. Parfois na vandaka na suka kama yele na lobi pona nini tina niveau o bozata na ba père spirituel te o ba ko yebse mama to mona pe tozo yoka non monopole eza makasi na ngambo no pona ba insulte imagine yo ba pasteur ango alelo soko zui kaka enveloppe so pesi enveloppe kaka soko so pesi au fini awe biso mabete mais à part ça mais conscience na yo moko et ça kaka parce que ba artiste comédien encore ko ba congolais ne bazala ka ba péré bazala ba toro bazala supe neni ba artiste belé bazala ne belé ba olo baka na cessé ba déplorer comportement ya sila na entourage na ye
Mais pour ko bima le quoi Laetitia bimi boy ba okokate. Si ko moment o Laetitia bimi c'est ça moment ya koloba ke no bino pe ba artiste o bo linga biloko ezo le kana ngamba silate bo soutenir Laetitia. Bo zapi. Bo soutenir penza Laetitia. C'est grave. Et ça passe, hein. Tout ça, on a besoin d'évolution d'artistes. Nous sommes là, nous sommes basungana. Malheureusement. Voilà la grande famille. Nakomi nanga na suka ya émission nanga. Pour nazo abino vraiment tamulaïté. Nakomi na suka. Bo aimer, bo partager. Izanga wabino mama BBC. Bo ebike no mama BBC na kalanga toujours koloba. Na sala kananga ba analyse nanga. Lilo 16h30 na kini biso à 17h30 film na biso ya Ziguya ekokota toza lebele wana bandeko to matisa visibilité ya ba film et ça la bien et ça vraiment bien. Candy Star pe ezokoti ça tozo répéter toujours to ko cesser pe ko répéter te. Alors merci beaucoup na bandeko nyonso bazo komela biso ba o nyonso pe bazo benga biso merci na considération na bino. Voilà numéro na biso eza toujours wana oza na besoin ko benga maman BBC ou bengi ça vraiment biso bien. Alors babon de bi ya semaine bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso.